Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sœur ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asuri biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe bakombazia mikwelidie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numero na yango wana ezokosafishe. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya bapapa ya malunga ya valeur. Bapapa oyo balula molato. Bapapa oyo balula kitengi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso aporta ndako. Numero na yango wana bandeko bo hésite te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bina bimbote. Bandeko tobenga ye. Ye Charlie Lubulu ye. Bonjour, bonsoir. Nabisika nyonso bokolanda ngai partout dans le monde entier. Petite sœur nabino ye yoleke bayana ye. J'espère que vous allez malamu. Nga nazali très bien. Nzamba lola bateli nga asungi apesi nga lisusu makasi na ya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Vraiment natondi ye matondo mingi pamba te azali bolingo. Merci lisusu na bandeko oyo nyonso bazali ko soutenir ngai leki na bango. Vraiment merci. Baye bazali ko benga nga tango nyonso ko pesa ba conseil ba remarque. Baye bazali ko commenter. Baye bazali ko partager ba vidéo, ko s'abonner kati na chaîne oyo, kati na mwana na bino leki na bino ndeko na bino. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba lola azungisela bino ya mingi koleka. Bandeko grosse agence ezosala. Grosse agence ezosala ndenga tozomona kana publicité na biso na suka ya masolo. Publicité na biso nezoleka ya grosse agence ezosala. Ozana poso tinda mbongo contacte ngai grosse agence ezosala mbongo na yo kokoma na bopete nyonso. Charlie Lubulu peye wana. Charlie Lubulu ye wana d'Istanbul. Bandeko to benga to passer ba commande. Vraiment ba biloko eza ya kitoko o penza to lingaka. To benga ye o passer commande na yo e kozala masolo ya bino mibale. Merci beaucoup. Na ye bandeko bozomona nga mwa malili po lisolo na biso esali pasi epesi malili na nzoto. Donc eza facilité bandeko. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Tomoni na titre na biso wana mutu ya mutu na kati ya nzungu bandeko. Ndeko mwasi moko songolo avandaka na lupango moko boya futelaka. Aumeli na lupango wana. Bavandaka très bien kati na lupango.
ye na bakolo lupangu na ye likambo pasi ezalaka te. Ndenge bavandaka wana ndeko mwasi waza locataire kasi na lupangu wana aza na misala mabe. Bakolo lupangu bayebaki te. Tolanda na bokebi nyonso mokili etondisami na makambo ndenge na ndenge. Ndeko wana futelaka na lupangu esika ya futelaka za locataire aza na misala na ye ya mabe, mikolo lupangu ayebaka te. Me bazalaka très bien aumeli na lupangu wana bamesana. Eza likambo sika te. Tomona yango bozana locataire moko futeleke pa na bino luwaka ndako epa na bino tuka bokoma lokwa bandeko. Ezala nanga toyebi na biso ba makambo oyo. Toyebi ba makambo okuna zaka locataire na biso okuna umela na lupangu na biso toyebi yango ndenge ezalaka. Bango pe ezalela kibongo. Azoko futela na lupangu moko songolo ba umeli kuna ndenga futelaka bavandaka be likambo pasi ezalaka te. Nzoka nde locataire azana misala ya mabe. Bakolo lupangu bayebaka te nde na uti koloba. Ekoleka mwa mikolo tango nazoloba misala mabe na banza bayaya na nga ba mama na nga ba noko na nga ba papa kulutu na nga bozolanda nga partout dans le monde entier. Tango nazoloba misala mabe tozozwa déjà idée na okende na ba angle nini tozo comprendre. Ekoleka mwa mikolo na ndenga zalaka na misala mabe na wana esengeli ifale ndenga kezalaka. Mutu akende ndenge bakendelaka na ba makambo ngo ezosenga mutu akende. Aye kovanda tali alobi ya mbalo penza na kobendaka na kati ya lupango esika nga na futelaka. Luana locataire wa futelaka na lupango quelque part. Alobi ke ya mbalo yo bajena ngana na salaka wana na kozwila kaka na lupango wa bisika na vandi. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Locataire a piégé mama lupango. Azui lituka na ya makala atie libanda bandeko tolanda na bokebi nyonso. Atie lituka apelisi atie nzungu na ya bongisi ezalaka mutu azolamba ndenge ezalaka. Bazana uwenze moko eza pembeni ka quartier na bango bisika bavandi bobika ba wenza quartier ezalaka mwa pembeni. Biso mingi tovanda na ba quartier moko bomwa wenze na bino moko ya quartier eza pembeni. Okokima pemba nkuno sombi litungulu, okimi mba nkuno kosomba mwa ndembe, tosala na biso ngo na bamboka bisika tozalaki toyebi. Bango pe bazana mwa wenze moko beza na ngo pembeni ya quartier do bakena na bango ngo rapide. Okotika no pe nzungu na moto kekuna rapide osombi lo mo oza na ngo mposa. Locataire ayebisi mama lupangu mame talela ngai nzungu oyo na kimi mbango na wenze na somba eloko songolo. Nzungu bandeko bavandaka bien. Très bien likambo pasi ezalaka te. Ba umeli na locataire wana. Mwa bambule bele kasi na lupango. Ayebisi mama talela nzungu na kimi mbango na wenze na zoya. C'est normal po meza te kendenga na zana ngawa na kobanda kotala. Bandeko tolanda na bokebi nyonso nzoka ne ezalaki piège. Ekenda ye wenza pembeni memuta zo umela. Zela zoyate. Zela. Mama pe nzungu batikela kia komi kotala. Nzungu oyo niti maye bandi kosila. Nzungu oyo niti bandi kobimisa sola kozika. Nzungu oyo niti meye pa zoyate. Banda kenda ki. Wenza ngo ndenge tokendelaka ngo mbela ye deja. Mais pourquoi zo umela boye? Mino kosuka ndeni na nzungu oyo. Nakosuka ndeni na nzungu. Pourquoi zo umela? Nzoka neye kuna kenda ki yemo kwa zo benda na l'air. Telemezaki mutambu. Telemezaki piège. Azo luka mutu na yo esengeli aleka. Ndenge basala ka bajena bango. Azo benda l'air kuna. Mama na biso azela moni mutu azo ya talebi no. Nzungu loko lengesa loko le banda kozika. Malamu na fungula mufinuku. Na bakisa mai po sala bien. Oleke na tika ngabo parce que zoke ejana batandase ti mai ezo kauka. Mama na biso kolo lupango batikala katala nzungu afongoli mufinuku ya nzungu batikala katala epa ya locataire bandeko tolanda. Tango afongoli mufinuku amona boye mutu a mutu. Ona na moni wana mutu ya mutu. Kati ya nzungu. Yango to yango te. Mutu a mutu te. Natala lisusu. Afongoli lisusu mufinuku atala boye mutu ya mutu na kati ya nzungu bandeko akangi lisusu. Na nzungu batikela ki atala mutu ya mutu kati yango ndezo toka. Ndeko ye jize abandi ko mituna. Mutu wa mutu na kati ya nzungu. Ibani ndenge ni.
ezo lekela etela ka likamoko boina no mona te na vie na yo abani komi tuna esale nzoto malili afani vana na akomi bilobela moto ya moto nakati nzungu koma na miniti wana kolo nzungu aye locataire wa tikelaki mama lupango atalelaka ye nzungu tangaka bafongoli mufinu kwa nzungu ye pe aye osilonta umelaki nza tangu kaka ndeko na biso oyo ya fongoli mufinu kwa nzungu na ye eleki lisusu miniti mingi te locataire aye wenzo akendaki ya pembeni kaka peti wenze aumeli lisusu ta ye kozonga mama na bisa banda kozele banda kala yango esalaki ke kwa zo umela na fongola mufinu kwa nzungu natala soki mai diminuer na yeba koluka solution na minute wana kaka tango bafongoli mufinu kwa nzungu ye pa ye mama lupango elekeli kala wana nazozelaka yo vraiment oumeli namone kutu nzungu mai bandi kosila mai bandi kodiminuer na fongoli mpona na bakisa mai me na comprendre te namoni mutu wa mutu na kati usulamba mutu wa mutu nako locataire abandika kotala mama lupango boye sui azoloba eloko te atali natindi ofongola nzungu nanga abi bongo eza problème so nafongoli nzungu naza babi non nayebisaki yo talela ngai nzungu me natindaki yo te ofongola mofinuku bande kotolanda na bokebi nyonso mokilo etondisa mina makambo ndenge na ndenge alobi mama nayebisaki yo talelaka ngai nzungu me nayebisaki yo teke fongola mofinuku non mofinuku wana ndenge ofongola yango okimisi biloko ebele mofinuku wana ndenge ofongoli yango elukeli yo baproblème ndenge oza bongo ou bien opesa aza na besoin bapesa to comprendre apesa nini apesa soki akopesa te ye moko aloba ngo pe na mutu te apesa lokola moni biloko wana apesa te ye moko mama lupango ya Jesus napesa nini unga napesa yo nga moko nakende wapi naloba na bato te pona nini problème ni yo na ngai abi kaka ndenge na yebisi yo natindaki yo te ofongola nzungu na ngai nga na yebisi ko mama talela ngai nzungu yo ke kofongola mofinuku babiloko batekimi kuna na kati yaona nazobisa yo il faut pesa soki okopesa te yo moko koloba pe na mutu te na yo kango pe na mutu te donc yo faut sala kama mibale so to pesi mutu soki okopesa te yo moko bandi ko mama lupango ya Jesus limbisa ngai pardon ndenge nini boy ubiki nazo comprendre ote nzungu na yo moko tikela kinga na talela yo pe kuno okendaki okeko umela na monike na fongola mofinuku po mai neti ezala kosila na bakisa mai suko bani ko ebisaka ba makambo na pesa soki na kopesa te ngai moko so na loba pe na mutu te nazo comprendre ote problème ni pona ngabi kaka ndenge na yebisi yo mama na tinda ke otofongola nzungu nanga pardon limbisa ngai pardon makambo nga nazo comprendre ngo te bani ko lekela nga mutu na makolo limbisa ngai vraiment mais siko yo pe mutu wa mutu na kata nzungu problème nini yo zala ka ndenge nini mbala liboso na mona makambo nini kaka alobi kaka ndenge moni bongo moni secret nanga na yoka na mutu te pesa ou bien yo moko koleka nango ndenge lekaki bongo ekomeli bango bendana na locataire bat bayebaka te baswanelaka nini soki kaka balamuki boye na ntongo bato mosusu na lupango baza mwa distrait bango babandi okopesa te yo moko be yo moko te nayoka pe na mutu te wana pe mama lupango azozongisa matali yo boniko yo yebisanga na tali lo nzungu yo yebisanga na tali lo nzungu siko mai ebanda kosila siko nasala ndenge nini abi kaka ndenge nazoyebisa yo lokola so monaki secret na ngai ou bien yo moko ou bien opesa mais na yo kango pe na mutu te nini ko matali yo oyo koya yeya bato bakotuna bango ni bachange lisolo okande eza makambo ya mutu oyo mama lupango amonaki na kati ya nzungu ya locataire na ye yango bakoma kobendana me bato bayebaka te telema ayebisaki ke mama na yo kango na mutu te ou bien yo moko ou bien opesa kobeta pe lisolo te bakoma kaka kobendana kopesa te okopesa te yo moko te na yo ka pe na mutu te mama lupango mayele esili ye ayebaka so te nini aloba na locataire muke babendani
mususu batuna bango nini kaka bokoma koswanela nini kaka bokoma kobendanela nzoka ne makamba bendanela yango telime ezalaki ke aloba te telime ezalaki eza makambo moko grave babenda na kaka bango mibale na ye babenda na kaka bango mibale na ye mama Lupango alobi ngai pe oyo koya eya je m'en fous yo moko moto tikelaki nga nzungu na yo natalela yo donc oyo nyonso ozoloba nga kuna na zate bandeko mama Lupango bandi kobela Maman Lupango bandi kobela ba maladi moko ezala ko bozo comprendre ngo te bandi boye zongisi boye amoni non boye te malamu ngana bimisa secret oyo Maman Lupango avanti mobali na ye avanti mo quelque bata famille na ya beti lisolo alobi nga avana bana kobela tala makambo ndenge ezalaka beteli bango lisolo ngo ndenge elekelaki ndenge batikelaki nzungu tina ndenge bakoma kobendana yango bomona ngana ete koma koswana le problème eza aloba na ngai na pesa soki na pesi te nga moko naloba ngo pe na mutu te mais lokwa na moni kobela oyo ebandili nga mo ba complication ba nini na moni malamu na bimisa secret oyo esali pasi epesi malili babandi ko menacer locataire babandi ko lobisa ye ndenge kaka ezalaka makambo ye grave locataire mikolone ezalaki wana bubenda akimi Lupango akimi karata sundu na biloko nyonso akei mama na biso kota tikalaki pe koto malade ezo continue kaka ole baluka basali na nzambe baluka ba pasteur bango babandi kokende na ba mama moko songolo na batata moko songolo ote nayebi mama moko kuna zalaka makasi na ba makambo oyo soki tokeka kuna kosala boya kozongisa boye oyo pe kuna koya tata moko boye azalaka makasi na ba makambo so tokeka boya kozwa ya kosala ye boya kozongisa boye babosani ke fale bakimela na nzamba lola babosani ke fale bakimela na losambo bango babani kokende na ba mama wana watalaka yo ye penza ko betela biso lisolo ngo ndenge makambo ezali papa ona pena ye penza alobaka kotambola suka ndenge tozoloba boye mama na biso na koti na se ya mabele mama na biso akoti na se ya mabele bandeko totala mukilo ndenge komi kokendele bali wa musu tozokufa o famille o boye na boye famille te tala mama oyo locataire afutela na Lupango na bango ba mesana bavandaka très bien ye mta ya kolanda ye soki oleba kimela na nzela losambo bango bakepa ba mama o basungaka batato basungaka esali kitoko te bandeko tosunga man lisolo oyo esali mawe esali pasi mama na biso ezalaki nzungu batikelaki ye atala meta musu pe ndeko bakoki pe ko piéger na sac ya main bako piojo pe na sac ya main tozalaka na biso bien na ndeko yo wana kwa tuka tokefongola sac na so biloko bato ekimi toyebani bilongi me toyebani mitema te bandeko bakoki pe ko piéger na frigo ba piéger na frigo yo ye kaka bokotika na ndako bato kwa to frigo ofungoli tala ndenge bozalelaka na ndeko wana mokile tondisa mina makambo ndenge na ndenge bandeko bayebisa yo bakopi ko piéger na frigo yo ofungoli yo zomona ka milangi ya bajinde to mona kana kati ya frigo milangi ya baji babiloka mikemike zalaka na frigo ba charcuterie banani nzoka nde eza biloko mususu bandeko bakoki pe ko piéger na koli memela ngai koli oyo totunaka mituna koli ozo pesa ngai soki kuna nga nazokende balobi ki bafungula ngo nasala ndenge nini totunaka bakoki pe ko piéger na mutuka kende komema na mutuka na ngai fungola yango oyo tuna bien mituna mutuka eza ndenge nini eza na kati koma kokende teka mbamoko kwakala yo wana ko kokota bande komokile tonsa na makambo ndenge na ndenge bakoki pe ko piéger yo na ndako fongola ya ndako na ngai yango tango okende fongola kaka okota na okaka na kwa wana na kulwa place na chaka babiloko ndeko tuna mituna bien ava okende ava osala yango tala mama na biso ba piéger ki na nzungu ndeko na chaka ndaki wenze ayebaki ndeke suka mama na ko fongola nzungu po letako nga nazo umelela na wenze boye nzungu wana maye ko dimine nzungu na maye ko sila donc ayebaki nini oya bongisaki ayebaki nini wana bongisaki bandeko tote ya bana ba jeune fille na biso ba jeune garçon oke place songolo au moins vacances moi nini kozala posa ke no fongola ba biloko ba tuté au frigo batu au nzungu au boye non bandeko batikele nzungu tala kolo nzungu azo umela
Zwanzungu ango kitisa ngo na se longola ngo na moto. Kanga resho soki eza na makala tia mopanzi meko fungola te. Tala bisike memi mama na biso. Esali passe esali mawa. Tolobi te ke batu nyonso baza mabe na se na tango oyo. Batu malamu mpe bazali, okendaki pa na ye, ofongolaka frigo, ofongolaka nzungu, oyebi ndenge bokendelaka. Ya malamu mpe bazali. Me lisolo oyo ebetami na kada kopesa mayele parce que eza likambo esalameli bandeko. Bete lisolo na biso emeka kosunga mabota mususu. Tala problème biso tokutani nango. Azalaki locataire ya sikate, maza locataire akala, to mesana, to koma lokola bandeko me. Tala likambo ya kulukila biso kati na lupango. Bandeko ya wana tokangama na nzela na nzambe. Tokangama na nzela ya nzamba lola ko sambeleleki nyonso. Ta musuba ko yoko piéger na likambo. Me lokolo sambelaka na yo. Lokolo mitika no na nzamba lola. Nzamba ko épargner yo. Mutambo wana ekosimba te. Moyo kangama na problème wana ezate. Mama na biso yeko zomana na mutambo oleba luka basali na nzambe bakimina na basali na nzambe bango bakena ba mama songolo bakena ba papa songolo lelo yo akoti na se ya mabele esali pasi esali mawa bande. Merci mingi na bino nyonso bozuita na bino ya koyoka ngai ya kolanda ngai na bisika nyonso ezwami bino vraiment na pesi bino merci na bosanité papa na ngai papa Cielo Isaac Nsimba Longo na Angola. Merci beaucoup papa. Famille Longo nyonso baleki na ngai vraiment merci. Na bosanité maman Nono na kati ya Port Elizabeth awa na biso na Irlande. Merci beaucoup maman Nono. Yaya na ngai Maria Makaya na kati ya Waterford. Yaya merci beaucoup yaya. Na bosanité ma fille chérie Evelyne Dembomolai. Merci beaucoup, vraiment merci. Yarit Mabeti, merci Yarit. Eko to vote mwana na biso leki na biso ndeko na biso Gradinzao. Gradinzao waza na biso awa na Irlande. Yepe azali candidate na kati ya concours oyo ezoko salema na Joyeux TV. Yepa azali moko na ba oyo azali ko participer na kati ya concours wana Gradinzao waza na biso awa na Irlande na Cordove bandeko to voter ko sala bien makasi. Na niveau ya Europe na biso ba kasesiste ba oyo biso tozali banda ya mboka ba diaspora kasesiste diaspora ndenge ba bengela ka biso. Gradinzao wazaka ye moko azo représenter biso. Bandeko to soutenir mwana za numéro 20. Dernièrement, na lakisa ki epesa ke lokola numéro 2, aza numéro 2, aza numéro 20. Moi na zoyemba ki toko makasi bandeko to soutenir ye. Ekosala bien makasi. Vote bandaki déjà dimanche passé. Dimanche lisusu kozala. Ebando kende bongo titi babano kolongola ndamu na bao bano kata. Do biso to landelaka to talaka. Tant tozomona ke mwana na biso aza toujours to continuer ko voter ye po akoma tina suka ndenge bakozala na besoin kozwa ba o bango bazana bango mposa ndenge programme na bango ezaleli. To kota na Joyeux TV ba eto votaki déjà dimanche passé. En tout cas merci mingi nzamba zongi c'est la bino ya mingi. To voter lisusu dimanche su to tala azawana to voter lisusu numéro 20 bandeko Irlande to tumpula nzutu. Irlande to tumpula nzutu ye wana ya Gradinzao. Photo na ye yango wana ya Gradinzao numéro 20 Gradinzao. To voter mwana na biso kosala kitoko makasi bandeko. Bandeko vraiment nalingi bino mingi bino nyonso bolandaka ngai bamususu na yebi bango bamususu na yebi bino te vraiment nalingi bino mingi tokutani na bino na lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok.
bonne journée. Oui, mais problème. Non, problème te papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Bengi ngakasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et kotikela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Nako signé. Eh, faut na la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848.